ya mboka. Vous allez toujours brancher, dire émission à bino ya ngwana de part. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle ya mboka. Ça dit vous la brancher, bon moko ya mboka. Émission ça carré. Boss momo na souhaite donc ma solo ça carré quoi. Bon, les solos on a coupé bateau mingi batia katembe. Mingi benga ngamo shweli ba musulte azali mongo. Menga na ali mongo. Donc mais la tellement mingi na Bukavu, na sana Bukavu 4 ans mbula mine. Na ina Kindu na sali mbula mi balé, ça fait mbula mitano. Na kina Kasongo na zongi, na kina Kibombo na zongi sur Bukavu na kina Goma na kina Uganda. N'est pas une bague très bien. On a Uganda n'est pas Kabasela, la langue de en African Jazz et Panzani, à l'anglais de Sotin à Uganda, que j'en ai connu, t'as ont été reformé African Jazz. N'est pas une bague sur les malams pense. Ah, namoni banzembo babale, obomise libiso imbela biso. Martin Kanda na Olo Mangwe. Donc, tisiko boy, veja non, au Kotaka studio. Mais nalobi na bato mingi balobaka jano toza koyoka oyo aza kobota banzembo kobota kaka ye poni ni silence boya lobaka bujaka sute yango na bitana la sabino ke jano ye wana kaka pa azali kaka ndi na sali njembo wana mibale e Kanda pena Olo Mangwe po na la sabango quand même ke na azali pena kozala bon ni pezo ya bakubina ngamba loyo ici beaucoup studio ou bien bientôt tokokota studio bientôt également que nani producteur a producteur azate na kubunda kanga moko buna bato bakoedenga na bimisango producteur bazaka sio pena biso na mboka biso bazaka sute parce ata bimisi ba disque tala ezalaka njembo ko bima boyo mona bato musu bagwera ko misanjembo bana bakolali banda po bakojila na ba fali na ba kofi na bato ma mango swana mais sikasiko zaka subongote njembo ko moyo bateke ko bima ba producteur baza sute pour soko ata a financer njembo ko teka mate yo bisi njembo bakamaki bakiko pirater ngo babandi ko teka no partout na banjela alors comment kaka pona plaisir ya biso pour peu kombo ekendete télévision radio na quelques bateaux bakosomba et puis l'ambiance continue sika ezaka banzembo mibale ou bien eza mo album banzembo belé te eza njembo mine mibale ya sika na mibale ya kala on sali reprise na banzembo nini na sali reprise ya Moseka na Eli Olo Mangwe na Kanali na Bakia. Bila banzembo yo composé sur plus de 500 chansons sur 400. On a mis quelque ko récupérer Moseka na Eli par rapport ya ba fanatique nde bazo sengela ou bien par rapport ya ba fanatique baza ko réclamer mingi. Yanga na bona remix yango lesusu. Donc la prochaine fois basé yango quand bon d'ici novembre décembre. Nde ko bima wana. Sika Vox Africa autour de Balelo 54 ans après, ce sont les mêmes musiciens banani au bazar à Aboye. Yo bandagi na bango tango wana. Non, awa na groupe nango naza nango se soit ata moko na banana azate. Ata moko azate presque na kokolo ba nyoso basila. Basila na tikali kaka ngai moko ndi na ko former ba oyo. Na ça bango plus de 10 ans à groupe oyo. Na ça bango plus de 10 ans. Grâce à M. Kanda, il y a reconstitué groupe. Il y a un Moussala Wanati, il y a un compensa. Tous ont la réalisation, tous ont mis ça. Bandeko Vox Africa, orchestre na banza yo bin seption pourquoi lelo to landaloyembo ya Martin Kanda na Olo Mangwe. Général Yazande quoi Congo Brazzaville azali général Brazzaville OK na banza oyo za pona esenga mama Rifine ye oyo kason ndia na yembeli papa Martin Kanda général pe na Brazzaville te pesi nombo te belé bala mama Meje bala ndano lo yembango e kolikana ka boni na lobombo kabina ya solo bandeko batali ambiance izo continue mais to komi ko chuter a boye na siko yamba pona bandeko boto za biso encore beaucoup la kaja no bombenga we wando alors leo na poko lelo ya meme biso lingomba na monene Vox Africa baye balingaka la bonne musique bato babina karumba
tokutanaka vendredi et pas ya et puis dimanche ezalaka bongo na fiki na bandal donc hier azali na bon moy hier robeta musique 82 ans après la banza omoni bopikiliki eza nano bien que un peu amorti quoi nzoto toza chouette tokoma okende basuka boye lelo basuka ezani na bandeko nyonso balingaka musique azana kopesa merci mingi mingi na Martin Kanda soko yende mutasalaki de sorte que na reprendre musique apesa merci mingi na mama Rufina après azali kosunganga mingi alors côté à Brazzaville général Olomangwe donc le grand léopard apesa merci mingi par le temps où ça azali kokanisanga pas azali kosunganga même pour la sortie ba disque nanga ko contribuer le cola na pesi pe na famille nanga mbote mosi nanga José mwana nanga Jano mwana nanga Tete siko na tuna loka na zio aboye bana boni mimi na za bon mibale basi boni basi mibale non moi c'est kaka moko ah oui parce que tant za bon moi c'est to mi yebe la ngo boye te nazaka moi c'est kaka moko mais ba koko ne baleki ba komi ba kokolo mingi alors apesi mbote na moninga na ngalo na lingana na mingi nkolo bise sobe na mbonda bolbo na ikanga bala kamwenge ntambe nyama mokakata no asimba kangai pe aussi na musala musique oyo ba nyonso ba ebingai ba nyonso ba lingai na pesi bango merci relation na sima o masia beau fixe to kananga na mingi musicien sur mon orchestre nanga jamais akokundima ya kamata yekuna na pendenge moko pana ye to kananga na malamu to tikali na yenga kutu yeleki alors na kumisaka mingi po alinga mingi ngape na lingi mingi relation malamu tozana ye lokola pe verkis aussi après c'est plus merci lokola po payer aussi azala kamoto pa linga ngape mingi totondi botondi ande aussi ko yanola na invitation na biso merci mingi parce que aussi comme na biso lingombo mbamso bato ka kana musika melelo pene to profiter de ba biso na mokili mobimba boy bato mingi basila komona lolenge ni musique ezali kobeta lelo boy soki moi contact na banza numéro ezali a boy bato bazana besoin orchestre Vox Africa ba obeta on va fête à mariage 09 98 40 17 48 09 98 40 17 48 numéro na contact aux angote opesa bato nyonso baolanda biso apo yango kako boye yo moko manager yo moko nyonso tu ok ya solo tokomi na suka totondi botoni na bandeko azaki na caméra Morelandu Neriolemo Medar Mobenga Redempoi et puis Deo Kikwedi na San Patrick Mbamo merci beaucoup merci na Gauthier Lumière merci na JR Diakiadi les réalisateurs Maxime Androkwa, Jonathan Moubalama et puis merci na Sandrine Mampouya, assistante à production et puis à Monette Bosso. Maman na kati mo baté ngana lo balika moko il fallait na présenter ba musicien nga me ngonga ekoki parce que ba yebi bango malamu te ba sa na nga mbula mingi ba 10 ans ba 12 ans mais atamba la semaine représenter bango. Merci mingi papa totondi botondi. Botika malamu bye. Vous allez toujours branché, dire émission à Bino Yangwana au départ. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle Yamboka. Ça dit bon la brancher, bon moko Yamboka. Émission à carré, boss momo na souhaite donc ma solo à carré quoi.